Frère Patrice, Prez, hein? Quand même, boleke na TV, bosali réunion. Pour nous yeb sabatuke ama kamalopang a famille, Prez, tolinga ko mingi. Ka biso photo biso ba défaut, biso pe photo biso ba qualité. Pour na batu musu ba pembe no ba lempa ko kapo, Prez abo kanga libanga. Mais neti biso be to na so libanga te, to na biso ba fan na yo. Mais to yeb so vérité Prez. Et quand tu as filmé na TV, net biso ba privacy a mutu, vie privée, bo l'exemple na TV nini. Et ça la main nini. Eh? Wala pena presse, biso to aba no to na droit au peut cette explication. Pour eza magité, eza kindo kité, kamba moko boye, bo sali réunion na famille, bo bandi ko témoigner, eza ki makamba famille, babi qui se sent piqué connaît l'affaire. To loba vérité, to accusé mutute, to lobite que preso ebi, to lobite que nini mais comment se fait-il que beaucoup ça réunion de famille, bon les qui sont na TV, muta filmé, ah de temps muta na côté ka filmé, attends na téléphone, oh mon geste muta au sala quand même, vous comprenez? Et ça là biso passe, comprendre? Ba mako lobby, ah to vanda ka encore biso pe na poto so utino musala, o sa ni to e batama kambanga adete angwata. Ah, mbama na ba chaîne prise. Ezala qui monte, ezala qui boyo kana qui po français lobby qui s'excuse, s'accuse. Vous comprenez? Boye belote, mais elore salami mbala moko, eleki mbala moko na ba chaîne. En plus, bon lobby pelote, pas jusque là dose la droit de réponse. Bon lobby bon réagir pété. Presque dans la dernière minute, à des écoutures, on sentit que nous autres santé dérangé, mais on s'est live. Mais pour permettre à tout le monde d'élection na ba chaîne na bango, et ça ka buzz comme ça ba zo ba vu, ba kamata, ba liambongo na bango. Pres en tout cas côté on a vraiment net biso na ngam na biso des États-Unis, to sepela na ngote. Sepela na ngwa tamu kiete. To lo ba franchement to ko bombe lote. To sepela na ngote. De tout la vérité. La biso ba fan à maison mère to fin à Blanchard Mosaka avant d'aller le pan wa famille chez maman na papa place Angoulumé là. Au moins tant to boire so ilikolo, tant on déplacer tes zone lo kanelungi. Et ça il ko sali biso na maison mère de ADT grand combattant à maison mère. Mais azaine ne le pan outé, azaki ne le côté akufine pena pona le pan à famille. En plus vidéo à bongo biso peto tiki na biso ba fana maison mère et les kanango na ba chaîne skopo ni biso to finga Blanchard Mosaka so biso mo pe na maison mère to vivango Congo America TV avec Patrick Mbouya. Vous s'abonnez, suivez la news ya musique congolaise. Congo America TV. Longueur d'avance. Suivez Congo America TV, meilleure chaîne YouTube, Patrick Mbouya, Congo plus America. Souka na site, bolanda siga musoute botala ba information sur ya Congo, sur bon botala ne zappez pas www.Congo America TV. Banamboka, on est sur Congo America TV. Abonnez-vous tous. Bendela Mboka, Lokuma Mboka. Thank you very much. Congo America TV. Abonnez-vous na Congo America TV na YouTube. Place où vous avez info. Il y a ours blanc, il y a Pembe. Congo America TV. Patrick Mbouya Kaniki TV. Congo America TV. Congo America TV. Amis internautes, bonjour partout là où vous nous suivez. C'est toujours dans le cadre de notre émission sur notre chaîne YouTube que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, nous sommes encore venus une fois de plus pour vous parler d'un sujet qui est très important. Il y a des matins on a sorti au tika biso aux abongo ADT à Kimpui. Bon, tout cas vraiment au tika événement au boété. Tout le monde étant que bateau balinga chronique musicale mingi. Il faut États-Unis peut vraiment tout vendre, tout bête à peine solo parce que tout cas côté vraiment vraiment les caté quoi. Yang boni biso le to yaki na cadre ma solo, to benda ni mo mopandi mukie, to meka mpe ko lobela ko bête un peu ma solo ngoto ba soki vraiment ezandenge nini.
Ah, maman, comment on a s'il vous plaît? Ah, comment on a Lina Pembele? Maman, Lina Pembele, na droite nangai, tu as invité na biso mususu. Maman, bonjour, comment on a ni? Bonjour, comment on a Karine Mali? Maman Karine. Maman, tu l'as tu me rappelles que tu na air besoin qui nouvelle wana personnellement et ça la gueule n'engeni. Bon, personnellement ça l'enga passe. Pour azab vieux na linga mingi. Azab maman mutu na linga ka to zala na tout le temps na téléphone à conseiller ngai. Et choka nga na zeko na musala ça l'enga passe. En tout cas, ce qui est vrai, nouvelle wana et bousquilagi pesa y passe makasi. Mais maman n'a habité, mais comment ça fait-il ADT tozagina très bien. ADT abelagi bien sûr regardez tozoyoka. ADT comment déjà bien mais si bitement tozu nouvelle wana ADT tiki biso. N'a habité au ezamba libosote maison mère ma mouvement qui na façon mo boye. Et tant que ba fan n'a bi que moi à dire aux ala parce que ADT rotika biso si bitement boyete. Bon, personnellement, ça l'a passé parce que on a vieux nanga kati. On a vieux nanga tozaki. Taka na longwe North Carolina na état mususu. Na futi bien nanga avion pour na yati Kentucky. Donc fallait kanaya parce que na monnaie que na North Carolina to lala. Ba osa makamone ti balingiti mais wana avion nanga na monnaie que ba conseil ando pesa na téléphone. Et l'équipe mbongo ngana obebi sa po mbongo ya nango elote via mutunde muteleki. Donc et ça là nga passe parce que to ki belé batu balobi mais bon nzambe a décidé a detatiki biso to le la ka passe na motema to mituna ya moko praise et anini to kufe belé to ape bana e amona nda kupeso makambo esimba te bana pe fo batuna papa ya nini on comprendre mais et ça là ka passe parce que a detazaki muto abatu Aki vraiment mutabatu azaki yaya ando conseiller azaki toujours wana so ozana besoin oye ba information à groupe adeta bando ozang sate ba live bino boyebi de taka tondimi to longa na biso na beta na biso to tika misa na biso to ya eza manque à faire te mais ça par rapport à considération ya mutu on comprend mutu nengo zako considérer par rapport à nenge pas bande ko considérer yo eza batebele bakufa mais to futa so ba bieto ya na bisote mais ADT azaki ya baleki de soka e poto ozong so na temps a expliquer yo via poto a so petit na bando ya poto liboso na yo petit faut tambola boye peso seli ba conseil na e en tout cas et simba to longola non qui ADT à part on comprend to longola non qui maison mère ai azaki yaya. Donc souci parce que tu perdre mutu munene mais nzambe muta décidé toi na autrement olobate depuis na yango na encore le bébé parce que na choc nzambe quand muta décidé bana kin bana monde entier beau comprendre que non ADT à Kimpui azaki penza mutu mukete donc ce tomoni bande on a soit vendre penza boye ba se permettre ko futa billet avion ba ya penat 6 places to zani tana biso ba se déplacer cela veut dire que non ADT azaki penza ya rande bon ba lobby. Ah, ndeka tolobaki bozo mona bande on a so continuer ka koya donc pour dire que ndeka tolobaki to amana kata matanga yango wana mais to into tuna mutuna mo maman Karine yo le bi ADT ça vraiment bureau ata pena parler mais ce que to linga vraiment to yeba tant que moi na parler ADT à Kimpui akufi penza na maladie nini pour mukileza na doute na minto réponse avec to bi pena que to zon pa na yo les kambali yo ya passi ngande na web sabino na début juillet awa nga benga ADT tusola na ADT est na petit na mali pas no benga petit na mali santé déranger nga mais na yebi ke osimba nango on comprend avier santé déranger vieux obelani a petit na ke pa ba médecin maladie ezomona na te na yebi c'est vieux na niveau poto maladie mona na te via yebsinga yaya bino bo sambela ka to changuka na mabondeli mais mokili tellement li ko loba mokile loba kaka po mokile loba ka le longa Karine na nga boye eloti ta na kufa ba o ba yebenga e komi o boye bon toko na koko connect nga personnellement na ko confirmer parce que nga ta na solene na juillet awa a esenga ka ke santé déranger mais batu mususu mokili balobi ke adeta ku fina sida Bamsou balobi ke ADT kufi pona makamba lopanga famille mais elo esala nga pasi parce que omoni kin bilobele le kimingi on comprend kin e abilobela ebo sambu samutu
quand même faut qu'on respecte mémoire à Moutou. Adeta Koufi pour na lopang à famille. Ah, dans temps adeta dans sa réunion lopang à famille na bango, bino bozuna bino ka ba téléphone lo comme ndela facilitane kindoki, to check caméra cachée, to banjo filmer ma famille à battu. On comprend? Toi quand même battu to leki na bande de l'école. Na manqué Moutouté, mais toi la vérité, et ça banaliste au sala, frère Patrice. Presse. Hein? Quand même, boleke na TV. Bo sali réunion pour no yeb sabatuke ya makamba lopanga famille presse tolinga ko mingi ka biso photo biso ba défaut biso pe photo biso ba qualité prena batu musu ba pembe no ba lempa ko kapo presse abwa kanga libanga mais neti biso betana so libanga te to ana biso ba fan na yo mais to yeb so vérité presse e kota ki ndenge nini ba filma ngo elekati na TV neti biso ba privacy ya mutu vie privée. Bon, l'exemple na TV ndenge nini et ça la même ndenge nini wala pena presse biso to abano to ana droit au peut cette explication pour eza magité eza kindokité kamba moko boye bo sali réunion na famille bo bandi ko témoigner eza ki makamba famille babi qui se sent piqué connaît l'affaire to lo ba vérité to accuser Moutouté to lobite que presse oyebi to lobite que nini mais comment c'est fait que beaucoup ça réunion de famille bon les qui sont na TV mouta filmé ah de temps mouta na kota ka filmé attends na téléphone oh mon a geste mouta au sala quand même on comprend et ça là biso passe comprendre ba mako lobby ah to vanda ka encore biso pe na poto so utino musala o sa ni to e batama kambanga adete ngwata ah mba na ba chaîne prise. Les qui montent, les qui boyokana qui po français lobby qui s'excuse s'accuse. On comprend? Boyebe l'autre, mais l'autre salami mbalamoko et l'équipe mbalamoko na ba chaîne. En plus bon lobby pe l'autre, pas jusque là dose la droit de réponse. Bon lobby bo réagir pété. De salami sont vraiment pas si parce que on a amutu na yo. Net ngale na beso na ibnange lote na ole kana na luka na sale loro moele ka au vu aussi de tout le monde pour anine. On comprend? Donc frère Patrice presse tozonga battu. Hein? Et loko ana e sala biso ba fan passe parce que adete modèle abundela wenge toyebi. Et l'équipe de biso nyonso o azangi koyeba zati presque na ba dernière minute adete kutuye o sentir que nzoto santé dérangé mais on saka ba live mais bo permettre ba tumusu ba lection na ba chaîne na bango ezaka buzz comme ça ba zo ba vu ba kamata ba lia mbongo na bango presque en tout cas côté on a vraiment net biso na ngam na biso des États-Unis to sepela na ngote sepela na ngata mukiete. Tolo ba franchement toko bombe lote to se pela na ngote donc comment la que de ADT akufi biso to yebi ADT asala kai pa na maison mère ADT ndazana akena nete o onatra akena na ete o soki compagnie nini soki ofida te ADT asali pour na maison mère mais comment la vidéo na ko circuler et au finga mutu sans blague et ça au finga mutu. Parce que quand tu as la nyonso présent nango, tu as la vérité, quand présent bien. Ah, dans ADT, à Koufine pour le pan à famille, il y a Patrice P, on comprend. Na manqué Moutouté, na obenga bien yaya, pour aza yaya, ya présent à biso. Mais attends que ba fan, tu as pas droit loba. Tu as pas baté, tu as pas avec le tout le monde a makambele kaka. Pour toi mboka busy, bon nous na tenté. Mais et ma comme ça soit que on comprend. Et on se soit qu'à l'état qui n'a moi si, azaki na mwana, azaki na ba famille, on comprend. Oya le kobo finga bango, bando vivondeni. Tala, oya am suswa, tout le monde on a mis sur bon moto, tout le monde on a mis sur molimo. De telle ba vérité. Oya la biso ba fan à maison mère to finga blanchard mosaka avant dans le pan wa famille chez maman na papa place Angouloumé là. Au moins, tant que boire à soy licolo, tant que déplacer tes zones et le canelungi. Et ça, il a sali sur la maison mère. De ADT, grand combattant à la maison mère. Mais, Azaïne n'est le pan ou té, Azaki n'est le logo té, à Koufine pena pour le pan à famille. En plus, vidéo à bongo,
biso pe totiki na biso bafana na maison mère eleka nango na bachaîne siko po ani biso tofinga Blanchard Moussaka so biso mo pe na maison mère toviva yango. De ADT abundi na ye kapo eloko te mwasi na ye na mwana na ye eloko te e asonit praise e asoni e sopi biso to mona na biso yango te po to abata minoko mais sopi biso et sopi biso dans le sens que to seka Moussaka to loba to lopo biso bata maison mère to munoko to e boloba mais ADT oyoyo azaki yaya azaki nyoso pona biso azaki combattant asali ya minene de yepa kufine na lupanga famille ah da ADT kufi pona lupanga famille ah Sankara yaya toyebi ke yo lobaka ozamu noko mais na minute oboma moto tika na makele bele parce que biso mo pe eza soni zongeli biso oseka Moussaka azala lupanga famille ka ADT pe kufi ko lupanga famille muta confirmer oya Patrice praise olobe lote de ti ADT bunda na ebongo for nothing o bangle baloba for nothing de za soni to loba mingi te Sankara bana kin bana monde entier j'espère bino mon robo mona balobi lelo na kati États-Unis d'Amérique donc moto pela na nenga osakanate car ADT akufi mena minute so na sabino bafana ADT babimi elbele batomoki donc era pena ko inera somo balobi États-Unis moto peli na nenga osakanate maman na ngai na part na yo na ebité so moi le balo pe kozala par rapport à station tozana ngwa lelo na likamba ko lo ba su ezate na lo bandeti nini ndeko na Karim Mali a déjà lobby qui est important na ko ekoloba tu as na passe dans mon thème et tu tire kana choc donc balobi choc donc mité ma benezoki na bike masolo to beta o donc maman divine mec place azali balobi maman rythme ya malabel balobi oyo ratarate balobi Patrick Mouleba le porte-monnaie magique. Donc l'américain quoi, motema ya Elda Kajing, la femme du patron. Balobi donc babi se recoute ne bo sololi après ko solo la okenda ko donc Rio na Rio. En tout cas merci bana kin bana monde entier boki masona soto zaki na ngwa solo un peu kwa lelo. Bon siko maman tebi ke de ya Kimpuyi ADT izo kita déjà Kinshasa. Na tonga lobby ADT ya Kimpuyi corps na yo déjà na Kinshasa. Na ebité mot de la fin ou soit conseil à couper ça par rapport à arriver à corps na ceux qui ikoyi kozala quoi. Bon conseil na couper ça kaka ba sécuriser dans nos public bo yawana nyonso le kana kimia po mama matangi za ska ba désordre za kebele so tout en sécuriser suré mama so le kana kimia et les katendenge le kaka ya mondibi mususa ko yaba kotisité mususa ko yaba désordre et ça la mabongo te po ya di amuta batu nyonso nous linga matanga na tout ça pour ça ma kimezala président pour ça ma kimezala ou azan pour ça ko tala aya. Vraiment merci beaucoup, merci pour na conseil na yo. En tout cas président de la forêt bafa na ya maison mère bango to lingaro tellement mingi soro moni le États-Unis vendre c'est décidé ba beta ma solo ya pasi o yezu biso na kata ya maison mère elingi la sapena ke ban États-Unis biso nyonso to ça de cœur avec vous to la ADT ya Kimpuyi ensemble prévané bafana na bango bavandi bazoli la ADT ya Kimpuyi. Mot de la fin nabi ke ikozanga te na part na yo moi ba mabanga ba dédicace moi ba mbote bato bazolando ba ebio esala bien ya na sepeli mingi na ndongo pesinga mkro ya loba moi libanga na ko loba kaka na sepela mingi na ya na bibishi bomputu na lek na Gladys bomputu na Sidia Kiesi na linga bango mingi. Merci beaucoup biso be to profiter vraiment l'occasion na to pesa mbote na Boule Galiano motema ya Asa Boule donc bambote na bino bisika bozali to bosanité Adolphe Mbodo babi Mister 001 na kati Atlanta babi kuna donc match ça bien quoi maman to précisément na suka maman Karine moi mot de la fin moi ba salutation na part na yo sogezali au sala bien bazolanda biso quoi nga mot de la fin la nga président na kana ba regret en tout cas pena na tikali na ba regret parce que ADT a koufi et l'autre côté atiki rien soi-disant bitumba lupanga famille de bomi donc conseil na opé sa prise amekama obongisa pona ba bureau batikali ba se retrouver quand même parce que amusana na bango bakenda na bango na trato fida te po ba iba
bazoraka na babiso ba fan, on comprend. Donc président Bongisa pour na ba bureau batikali et a Sony. Bana Kishasa corps ya ADT comme ezokoma kin na ebte so ke komi déjà parce que biso a to ba heure mon côté mais na ostenga na bino bo chama boko na bakulu na nyoso bolinga ba cha désordre parce que a ki ne muta désordre te maison mère pe est synonyme ba délinquanté et synonyme que to sepela na musique na biso po yango longola biso ba stress et consola biso donc président ostenga ka sécurité à la renforcer. Et na kopesa quelques salutations na bateau na yebi en passant na pesi mbote pa camarade nanga Nancy Mbala na Bandal yo yebi masolo master ngai Tanya Tedika babi na Kentucky Tanya ndazo chakimia Tanya nde ba problème Tedika nde ba problème papa donc na pesi mbote na pesi famille nanga nyonso mbote na pesi baninga nanga nyonso ifasik na camarade na bino nazanga ba koto na eloko minga olobate debino mo bomoni kama ondenge lekito wana matanga adete to leli bat bavandi to panzinga kuna futela bien au North Carolina musika mais na eka kolela on comprend faudra disenga bambote mingi kuna na men na yebi ke na ko bwa kabino nyonso tuté Patrick Munganga na Illinois babi yonde ba problème informatique yebi yo Marie Nguya na kati ya Paris na Jean-Paul Munganga na kati ya Paris na pesi bino mbote. Il y a trop pour bino boyebi ke boza awa. Mbote mingi. Merci. Merci beaucoup bandeko. Tokombo presque na suka émission na biso. En tout cas na rosenga to totelema na biso ata parce que tout ça déjà presque na suka émission na biso. Bana kin bana monde entier bino bo moni masole betamaki. Émission na bino bozongo bel et bien na 4 chaînes na bino bolinga mingi. Congo America TV Oezaki présenté par moi-même Babi Patrick Mbouya Ndemo Kambo les Mobutu de la presse donc hier sans oublier Bolanango sous Congo Référence TV Oyo Simban Bongo na Yemoko le number 1 Balobi Trésor Ngiangu les diamants noirs on a goûté donc ça ya Sambate sans oublier to Kenebo on a moi dédicace c'est ça la bien parce que nemi ke bafan na biso bozé belé pardon to pe sa bongo mbote na Hervé Marc Kalouji Balobi 112 motema ya Flore Okito place aux Ali, salutation na Ebele, balobi Derrick Pomba ya Swag, mon Atlanta, moi sur les bien talara yo sur la guitare marasi. Benisilu, motema ya merveille la patrona. Nebi ke place aux Ali et c'est mon marasi parce qu'il y a eu vraiment commis. Et Stéphane LS alela il est là il troll mais pas tsengeza nini. O sala bien mission na ko komona ngate talara to zaki na kin, on a pena master kin États-Unis kin lisusu. LS Master Nanga Stéphane Bambote place aux Ali. Balobi Joseph Ilunga Yangunda Jeff Bambote no place aux Ali. Moi Indiana babi muta simbi Indiana police ndeo wana soki Indiana azana oyamba yo kimia to bosanité na toute la famille Mbouya. Balobi famille Mbouya manaka aux États-Unis en commençant par le chef de la famille l'aîné Serge Mbouya motema ya Patricia Fulambi baboti ya Jeden bébé mo kitoko fort talaraka Franklin Mbouya Bambote no place aux Ali. Balobi wana ba grand frère propre motema charmante majorité. Et sans oublier Babi la cadette, grâce à Mbouya, Bambote place sur la petite sœur. Et puis sans oublier Balobi l'équerre de Mobutu, maman divine mec, Bibi, Babi maman Nadalicia, Babi Yende Makambu, Talara, vrai chéri Mobo Sola Gitoko. Moto donc avant ça monter ma papa na Kimia. Babi Bambote nanga yi donc Bambote nanga na ve Willy Lukanga Easy Cargo, ve soli sa petit na le la vie donc talara yo ve soli sa petit na yo ve Willy Lukanga Easy Cargo ve nanga yi to za bon ana ratsa matanga ADT na Lexington. Nebi que normalement fallait vraiment yo zala quoi mais au monanité talara fallait moi ba si talara ngé ça la bien quoi mais ve soli sa petit na yo et ça la bien makasi. Balobi ndenge kaka Patrick Mouleba porte-monnaie magique. Il y a sur l'année qui toque quoi donc il peut se bêtir bon et ça la bien quoi. Balobi babi 00 ende wa problème quoi. Le président Edi Duchoueme balobi moto asimbi diaspora na kati États-Unis. Balobi neki maele moi si moi sur la qui toque quoi. Balobi ya divine meki place aux aline bi ke komi et pour clôturer balobi moto asimbi masola politique na kati ya États-Unis d'Amérique. Le number 1 le président Edi Duchoueme wana pena ya topesa mbote wana tolongola chapeau balobi le président Edi Duchoueme yawe yango wana on est ensemble quoi. En tout cas merci beaucoup notre bolanda biso tokombo na suka masolo na biso to mona susu na émission koya beaucoup continuer toujours ko s'abonner na ba chaîne na biso o totangeli bino et au sapso c'est makasi vraiment merci beaucoup to mona ni à la prochaine quoi merci.